Affaire Zawadi ezongi lisu na internet. Likambo Zawadi otobosa nango. Likambo Zawadi o esila deja kala tobosa na likambo Zawadi oyo. Elelo to lali to lamuki ka pour affaire Zawadi ezongi na internet. Zawadi zawa to bengyo combien de fois bandeko. Bino bozela katon pasteur Mike koma na kimia. Bozela katonga koma na penza komine penza na kimia ekoti nango. Après bozeli boya susko kwe isai turo bokwe isaete. Turo bokwe isaete. Zawadi turo yo okwe isalisu pasteur Mike te. Ya liboso ezaki nango lukuta. Me ebimaki neti kaka me ya turo yo ebimate. Do turo bautike lo tante. Bautike lo tante. Katon to yo ka kemaramba bien e ya ana jie a to beta maboko pona pasteur Mike. Katon to yo ki ke na jie a ba nungu de bimi. Ke na jie a wa yo kapena ye oyo donc na jie a to beta maboko. Ale yo Zawadi. Olungo bima lisusu. Occasion de déstabiliser le sous-homme de Dieu, ou déstabiliser le sous-homme de Dieu. Donc, moutaro déstabiliser le sous-te. Bande konanga, bienvenue chez Exilboté la TV. Bonjour, bonsoir, wana edepanda. Kana R oyo Olanda émission na biso. Kande tola mukabwe ba news e bima. Lelo to moni sou Zawadi aye a publier ba photo na studio ya Madiabu. Alors Zawadi tanga publier a lobby. Nzamba lula. Zawadi a commis a publier publication moko boye na page na ye. Alors publication ana ezui ba commentaire ebele. Tomone Zawadi, to ebi Zawadi biso to ebi Zawadi na mambo. O eleka kala. O eleka kazaka complot na batumo bwe mweto tanga kombo ezate do bazaka complot na bango na batumo bwe po baya ko déstabiliser homme de Dieu, po baya ko kosa makabu concernant pasteur Mike. Bayaki ba lobaki o esengela ba loba. Na internet ebimaki o esengela ke bima. Alors jusqu'à présent batumsu ba loba kezara ya solo batumsu pe ba loba kezala ya luku. Tandeti ngabo na tika ondima ngote tilelo. Nga pena tilelo likambo ebimaka concernant Zawadi na tikala kondimango ata mukiete. Na tikala ondimango tepe na ondimaka ngo pete. Alors lelo to vandi to la muki kabo comme Zawadi linga koyoka ne ba nungu bien te. To ebi biso so oba ebite na internet e lekake pasteur Mike Kalambai azo bala Sir Joel Tumba. Na internet e loba mi bongo seno ba nungu seno ba rumeur. Kande ba loba ke moto e pela milinge bimaka pamba te soki moto e kufa ki place wana te. Donc soki moto ezate milinge bimaka pamba boete dans les vides. Donc toyoki ba nungu na internet ke na jie awa pasteur Mike azo yindisa na ye donc avant di pe mingi azeli pe mingi esengela ki siko il faut abala. Alors comme biso pe toye liboso na mioto yepe ko confirmer binote so pasteur Mike azo bala Sir Joel ou pas to confirmer binote mais eza o tozo yoka na internet o tozo mona comme to banda yoka lisolongo kala. Alors cette fois-ci toyoki ke na jie awa masolo e vanda. Bande ko jie pesa na musika te tozela ka jie to yeba eza ya solo to eza ya lukuta. Alors si bitima ka boye to vandi ka boye to mona ka Zawadi apparaître lisusu. To mona ka Zawadi ye wana abimi lisusu na ba photo oyo aye ko plibier bande ko nanga batu balobike ba photo eza ya sika batu muso balobike ba photo eza ya kala. Mais comment na ba photo oyo moi je pense pas que eza ya kala. Eza ba photo mo Zawadi a plibier ngo do a plibier ngo ka kalelo donc c'est-à-dire eza ba photo ya sika. Zawadi yo lisusu na ngambu oyo. Yo lisusu na ngambu o mais moi so aza na soni te. Franchement, moi, si la soni. Na esi bino façon a finga mina ba commentaire na ye boko zo idete. Mais Zawadi yo yaka na intérêt. Zawadi yo yaka na groupe on intérêt. Oyaka na ba musique on intérêt. Oyaka osala ba mission na yo oyelaka. Alors mission ngo esilite Zawadi ya ye lisusu. Zawadi ya zongi lisusu na ka oyo.
Et Zawadi azongi akangi ba photo pa publier. Po batu ba lobani. Et puis Zawadi a publié ba photo comme que makambo mususu ye live na pokwa. Zawadi mais yo senge pardon. Yo senge pardon. O sale makambo mo bonana sentiment. O kosa biso zemi. Car yo moko zemi tilelo mo eto mona zemi ezati. Car yo moko zemi elungwe. E kaka yo moko Zawadi akosa amaligansa makambo bele pona mosale ya Nzambe. Yaya. Lelo tovandi ka botola la ka botola mukabe Zawadi abimi sur internet a publier photo na madiab. Bandeko. Tolobi to na posa distraction te. Pasteur Mike bo sakani na ye mingi. Bo sakana ki na ye abela ki akota ki hôpital ba photo circula ki alors internet se mobimba ba sakana ki na ye. Alors pour le moment muto na posa distraction azati. Botika yendenga komo mene fi na ye bien bongo avana bana na ye nyo se pa na ye koma bien. Pasteur azongela santé. Pasteur Mike azongela santé na ye en forme ndenga zalaka ndebo koselaka ye makambo. Na mwa lelo to omona pasteur azongela santé, azongela ministère na ye, azongela makambo nyonso ok, kande baloba makambo nyonso normal. Ya zalika na mutu te, ye kutu problème na mutu azalani na ngote. Dikambo kuna mutu ye kutu azalani na ngote. Azongela makambo nyonso normal. Faut voir kake boyaka na ba complot moko boye simba kite. Alepo boko mon internet c'est comme moi nungu pasteur na Serge Joel tumba ba bala na ndenge toyoki po boyoki bongo ale Zawadi lingo bima. Zawadi yeli suna ba photo. Zawadi yo zongeli suko komake o ozana live oyebisa biso ni. Po yo na mobile no boyaki abosenga e ba pardon. To mona yo na mobile no bo s'excuser qui concernant mambeleka ki. Oso zongela libala na o. Bosale moi ba jeune internet, mobile no akosa na ka lokola boyi yo, mobile no akosa na ka lokola atiki yo. To mona ki yango na internet. Mobile no akosa na lokola mutu mo aboyi yo, boboyani, bosali mo ba blo mo boyeka ya papa ti boye bosengi ba pardon. Na makambo bosala musala Nzambi. Tala lelo yo. Zawadi ya komi suko plibie ba photo na ye na studio. Ozongeli susu. Oyesu studio. Oyesu kosa musique. Yebisa biso no Zawadi poto o comprendre te. Elingo laksani ba publication na yo. Elingo laksani. Oyesu subosa su musique na homme de Dieu. Oyeli susu bosa la album. Bosa la clip. Oyeli supo na clip. Mama wa mutu Oyebi ko muta ba problème. Obi kwa muta ba problem na minute okutu likambo kuna mutu te. Pasteur Mike akuna likamba mutu te. Na minute azakuna likamba mutu te. Atabo bimisi ba photo. Atabo bimisi ba video. Na minute okutu eto kanga ba internet. Réseaux sociaux to sobo bimisi ba video to kanga ba internet. Biso to zilande mamba bien ya. Po biso to sambela ke ba nungu oye bima ba video oye circuler ba photo oye panzani ba message oye panzani concernant Pasteur Mike na frère Joel na Serge Joel biso sko to mona ngosko ezasko ya solo biso sko to sepela pena to mona pena Pasteur Mike abala to sepela penza po esali de mikolo pene belé depuis ba boya na penye le sali bane jusqu'à présent Pasteur ana moi cité Pasteur a balité. Or, biso sko na place yo Zawadi yo plibie le sous ba photo. Ozong sa le sous makambo na internet. Biso sko place wana. Biso sko to na posa to mona nde Pasteur a bala. Souci na biso peneza yango wana. To mona nde penza Pasteur a bali. A bali mwasi o ozo soin ya bana na yo mi bala zanango. Abali mwasi oyo ozo soin na ye ponda zana esenga bala azana mwasi moko bo azo soin na ye azana mwasi moko bo soki par na bilamba na ye ba biloko na ye saka te mwana musala fo pena mwasi po bato balobi ke Serge Joel avant na ndako Pasteur Mike Pasteur Mike azwaka ye vraiment lokola mwana te tona pousa ta Joel kwa mwana po abota ete
mambo eleka kala eza o eleka kala pour le moment toluka mosa malamu pona pasteur alors tant toluka mosa malamu pona pasteur Mike mosa malamu tomoni opena ko soutenir misala neke liboso eyaka Joel o eyaka yi donc a mérité kozala ma pasteur pona motema moko munene zawadi tobengi yo 3 fois tolingi na biso su makambo te na pasteur Mike na biso toboyi na biso moni live oyo komike na live na pokwa tokota te ndeti nga pena boyeko atopesi matière na live na ozwango te wapena na bo atopesi matière na live oyo ozokota concernant pasteur Mike oya kolobaloba tokozwango te bao baozwa menga pena irsil na ozwa te po oyo ekomi kosaka na bato après combien de temps Zawadi makambo eleka après combien de temps Zawadi ayesu ko publier photo après combien de temps po Zawadi ya publier photo na ye ayebi que soit publier photo azana kata ya groupe o batu ba loba kaka masali yango a publier yango ayebi que tu publier photo o batu ba oya ba loba batu ba oya ba commenter donc ayebaki yango ayebaki lo nini osala ayebaki moma nini oye akoya a publier ba photo na ye ayebaki elikona nga komiki ana live ana mamba koloba mama yo kuto so sambo yo na internet Zawadi yo so sambo no ba sambu sa o deja ba loba ba finga to loba to sambu sa et puis eza buzobe moi si ki kota pena Zawadi moi si kitoko boye olingo zong sa bisu makambo eleka batu bazong sa su mémoire na yo na mutu bato oli batu bazong sa su ba mémoire na mitu bato et toza na distraction wana te en tout cas cette fois-ci to boyi ba distraction biyo bomo na penye la sala su ba live ekenda wapi ba live ekenda si penye la zaka mke kenda zonga bwa sali live akeya zonga sali live metala lelo penye ba live suka atika na ye po peut-être zaki bolingo oya bando sala ba live amuna ka emsu ba ko zonga na emsu pasteur ko zongela ye mais atika na ye po ni esimba te nyoso ya bongse kusala esimba ta sali ba live abina ayo kanje ba pasteur Mike sala bo esimba na ngoti lelo penye la zaki peut-être zaki moi ba vertige mo mais lelo penye la joie maîtrise bino mo na penye la ya kasuna ba vidéo bon na su penel mke live ayo lobela te penel la joie maîtrise avana na kwena yi alors Zawadi joie kimia ya joie maîtrise joie kimia po yo penza bo pasteur Mike atika la to calculer o pena bashi o pena ya balo akutani pena yo atoza ki marié te pasteur Mike ya balo e ya calculer ba shona izaki ba peniel yango ezaki ba shona izaki ba peniel poko tala pena yo na penel musika bandeko na linga Zawadi ote na sepelaka nete na mambo asala pasteur Mike makambo o enginda na internet na yoka mabe na lela to na vérifier que ba vidéo wana ezala ya lukuta na vérifier que histoire wana ezaka faux archi faux na sibino na longola ka bolingo mwaso na sepelaka na yata mukete pokoma yo mwasi okolinga kabwe mutu mwa futi yo mbongo kapo ya déstabiliser mutu mobwe o paza homme de Dieu ataku bosala kango folo bimisango kana ndenge wana bimelaka alors esalaka bien te esalaka vraiment bien te bandeko nanga na sepelaka nango te elelo to mona su Zawadi yango ka ye moko aye lisu na photo publier photo ye wana na kata machabu est-ce que to mona ngo bien est-ce que to sepela nango te bato pe balinga penza ke o balinga penza pasteur Mike Kalambai ba sepela nango te komona ya banda suko po Zawadi toyeba elo nyeza na mutu wa mwaso toyebi yango toyeba nini mwaso aza capable osala toyebi yango alors nda bandi déjà babibi misela mwanza boye likona ngo tomona kalika mususu eya
donc nda bandi déjà à faire bimisa ba photo boye à faire koma boye donc liko nango mona ka likambo mususu ya alors to boy pona minute to na posa distraction kutu te donc distraction atamu qui était na minute to na posa nango te na minute to tala liboso ba video na bijo boye la bato na oh basali e boye oh bolumbo boye bimina minute to na posa nango te bijo mona ba video ba bolumbo ba te bimalisu e bimalisu te to telemela milimo wana to telemela milimo wana oba publier intel oba bimisi boye to telemela mulimo wana donc ba bimisa ka lisu bolumbo mutute o intel mutakalize to telemela ngo do e bimalisu te donc ndo bandi ba video photo na wana ko publier ba photo na wana mama yoku na internet to mona yo lisu te donc banda ko yeki o publier ka do to eko comprendre que zawa de sengele asala ka ba bloko asala ki on a pas yebi ke album na ezaki na nzela donc comme banda ko préparer album na ye yango ayaki kaka abeti mwe loko wana o ya beta ki wana pour que ayebana po yebi ke soko critiquer ka frère Mike Kalamba nde ya ko critiquer ka pastor na biso ayebe ke soko chrétien ka tomber ka ne loko wana tango abimisa album na ye etalema ayebaki bilo momoni banzembo ya bimisa kite do banzembo ya bimisa ki ezaki déjà coup o ya prépara ki yango po makambo ya sala ki e concordé kana banzembo na ye o ya bimisa ki a préparer déjà coup na ye aya a monter ka kumobo a ki na ye alors na minitio to na posta na ngote ya zawa na minitio zawa zawa na minitio esimbite to zelo kota live ya to zela okota live to yeba olobela nini obimisa nini ya sika obimisa po nyonso ya de akala nyonso de toyoka nyonso de tomona nyonso ya de akala so likamba Serge Joel Tumba o ezia solo bolibo bebisa motema na ye bolibo bebisa molimo na ye ayoka de nyonso ba video kutu amona ba video bo bimisa kutu amona nyonso kuta yoka e bo so penza ya solo penza ke ya solo yende ba bala pa pasteur Mike so penza histoire vraie boye ba kesi amona na nyonso alors eloko mote oboyo bimisa oye kimisa ye eloko mote oboyo bimisa oye bangisa ye abanga ne lote abangelote po aza wadia komi na ba a suivre boy akomi ko bimisa bimisa lo mo akomi a suivre yaya luka kimia o sala da musique na yo o luka de jo sala mo scandale moko boyo yebana potang musique no ebima bato batala yo esi totali yo esi o yebani esi to lobeli yo esi o koti miniature o kota déjà o sala nzembo moko boye etalema na sima pasteur Mike Kalamba to yeba yo déjà alors mama Zawadi tika o ba video lingo bando bimisa na bomba ngo pona yo moko mama toza posa nango te ba photo banjo bimisa wana publier photo na yo moko ko publier le biso photo na pasteur na biso te to bo ya Zawadi to bo biso pena ba fanya pasteur to bona biso netinga mikolo na nanga fanya Joel Tumba odo so yende pasteur obala ko na nanga fan na ye na sepela nango makasi de na sepela nango makios do soko yo bimisi ba blo no en tout cas to bona biso to boy penza zwa charisme peniel zwa charisme pene la koma charisme makasi akoma pena charisme avanda na kimia azwa pena Instagram oizaki pena pana ye lokola do eloko do akota kabwe ala mukana tango ba coach live na media coach live na poko coach live me pena la zwa kimia bile bomona kana live bomona kele sur na Instagram pam azwa kimia avana ya les milimo no saba immaturité boaka akoma mature avant de kimia alors Zawadi jouer la biso kimia ba vidéo na ba photo o nyonso lingo banda bomba ngo pona yo moko biso totala liboso biso de be informer biso ke good news ya ana jier alors biso to zela ngo na jier to bona biso to yamba libala na biso na ba problème belebe na ba vidéo na ba réseaux sociaux
ba video wana total te. Merci na bande kunyo so balanda Ixi Botelo TV. Merci na bino nyonso. Alors ces ambano liboso quand tu le babo s'abonner au commenter au liker au partager ba vidéo na biso et ça la bien bande robo teninga regardé na ye penza kolobela ka likama zawadi oyo na yo ki passe ton na moni ba publication na ye abandi lisu po ya bandara bongo. Donc abandi lisu ba publication abandi lisu koloba ba n'importe quoi to yebi ndenga bandara to yeba suka no ndenge sukaka. Alors ba biso ko moni ndoki belela to ye ko belela ka poto boyi na biso sous problème na pasteur na biso. Alors to boyi poto linga ye mingi yango to boyi yango bo mona kipenga Ixi Botelo TV na bina otika ngote na ye liboso na bino pona informer bino likambu nini ezo leka entre zawadi na bandeko na biso basi na sepe na ngote to yoki banungu nungu ke pasteur Mike Kalambai azo bala Joel Tumba na jie eza ndenge to yoki nga na confirmer bino te eza onga pe na yoki na matoi nanga. Alors tozo zela eko ma réalité na moment o to zela mamba bien eza moment te o biso to zana poto talaka zawadi ayaka ko laksa biso suba video eleka ayaka ko publier le suba photo na Mike Kalambai to linya ngote. Alors yango to telemeli yango to boya yango to arrêter yango déjà sur les likambo ya linga ya yango to arrêter yango déjà et si la merci mingi ba j'aime na bino ba commentaire et ça la malamu mingi bisous bobo sana ba commentaire te bobo sana ba j'aime te bobo sana ko partager ba vidéo te merci mingi ba abonnement na bino et au sala malamu mingi soko sepeli na ba analyse na biso tango zo s'abonner appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement olanda lisusu ba émission na biso o tokotia. Merci mingi bisous bye.